yengo atakondi mapatu nete yengo oyo pati yengo moindo atana pati yengo atakondi mapatu nete yengo oyo pati yengo yo peki kolo bango eba kinye na batango badiagre nyoto ego yodela kaka ego matondo bandeko balandiye émission bayindo vola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo ponini te na bino banso bandeko bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet polamba na yoko lisusu émission bayindo bola muka ekoyaka omabota mabino tomeseni koloba na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alali na fulu moindo alai bisuka ya dendo moindo akeite na kolata basufatuma ya tombola lelo moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda kita tarantina ne songia nzila fumukuzu kia mzana panda na ngola bayina eleko yepo ya kokoba bongo misala ya 1920 po nini te bangunza batelemi na kati ya religion africaine pepo na koluka kaka kososolisa lisusu mototo bongo ya moindo tarantina ya manaka na biso ebengami bongo bayindo bola muka kolandela mibu ya bapayato manaka ya bapayato lobina banso bozwili bakoya kolanda biso mubu elamu mbula ya sika elamu kolandela calendrier ya bapaya tokoliki ya banso to yebi yiki utaki kolakema awa na mboka ya Congo bayi katolike batelemaki lisusu mpo ya kobimisa bato na libanda opération na bango ebandaki na mifinuku ngonga mifinuku ekomaki te katolike esengi en marche matondo na balongo mpo elakisami ete mabele ye ya Congo ezali mabele ya bankoko makila matangi mingi bankoko bakolinga lisusu te mabele masupa soko bandimi wana baze bandimi ya katolike kasi baze bato ya fumuki mbangu balongo pe bankoko bakotikala kopermettre lisusu te ata na seconde moko makila ya bana babango makoba kosopa mpo ya intere ya nani surtout mpo ya intere ya loposo pembe talantina mokili ya molimo eboyaki marshe ya katolike mpe elakisaki bango ete boyaka koya bokotia mobeko te na mabele ya Afrika soko bobomaki na bileko bileki soko bonyokolaki na bileko bileki bileko ye ekeke ya mine eleko ya fumuki mbangu ekeke ya mine ekeke ya bilaka tokoliki ya lelo tozongaki lisusu awa kobete ekuke ya ngunza manoka matomina mpo ya bango boyebi bango baze bakolo ndako bazalaka lisusu bato ya kolakisa te bato ya kopresente te na bango nde tokokabolaka ntango yonso boyebi bwania actualité lolenge mokili eze kotambola nde tozongaki lelo epai na bango tosolola bonzambe kati na bato vie spirituelle ya bato bomoi ya bato bomo ya molimo ya bato bato baze kosambela bato baze kosenga bolimbisi lelo mama na yo alakelaki yo osengi na mama bolimbisi te okeye pa ya pasteur ati yo loboko oyibaki biloko ya bato ozokisaki motema ya bato moto wana alaki osengi bolimbisi te okeye pa ya pasteur ati ya loboko po lisuma po libabe elo eske tala mituna o ekumbi biso na botosi yonso epai ya ngunza manoka matomina ngunza mbote boli bino sante matondo mingi ndeko yombele nzoto ezali kinya kati tozali na yango ya lobiko ya bayini
matondo wana eza écrit de guerre ya etumba tokoliki ya lelo mpenza tokimi moke actualité osalaki déjà message de paix tolandi yango na ntongo ya moto bima ndako na bitando awa ya engumba Kinshasa mpe na République démocratique ya Congo tokoliki ya mpe bandeko ya mikili ya poto esi balandi yango tokotelema mpenza mingi lisusu na eteni wana te tolingaki tosolola mpona bomoi ya molimo ya bato vie spirituelle ya bato ndenge tolobi na motu komona moto mosusu anyongisaki alelisaki motema ya bankoko ya bato na koyiba ndenge tomonaka na bilanga na bandako moto wana alakeli ye mpo motema mosukaki me moto wana kimi mbango epai ya soi-disant basali na nzambe ati loboko imposition de main alomboli elaki eza un impact na bomoi ya bato losambo ya pasteur d'abord bomoi vie spirituelle ya bato ekotambola lolenge ekani maloba mboka bino matondo mingi ndeko ndumbele ebongo matondo lisusu na bino banso baebozwi ntango ya kolanda biso na mokolo malelo na banzi epai ya bayindo wuta bayindo basila kobunga wuta bayindo bakota na bunzambe ya bapaya wuta bunzamba bapaya eya na kata mabele ya bayindo to bongo mabele ya Filika nde kobanda wana bayindo bakota na bilakeli bakota na bilakeli pamba te ntango bunzambe ya bapaya ekoti epai ya bayindo ekotinda to ekondingisa na bayindo bafinga bokoko na bango bachola bokoko na bango ekomema bango ti mosika ya koboya memi biloko oyo bakoko na bango baliaki koboya memi kosalela biloko oyo bakoko na bango basalelaki mpe bongo koboya bankota ye bakoko na bango balobaka nde ntango oyo moyindo akobanda kofinga kochola kosalela mabe bokoko na bango nde esika ye bayindo bazalaki na mapamboli ekoya kobongwana ekoya kokoma bilakeli bilakeli wana ekobanda na bato babandi kofinga bokoko yango bato babangi kofinga kiboyindo bato bakoti na bunzambe ya bapaya ekobanda na bango moko première génération ya boumbu ti ekoleka na ba génération misusu ekolanda nde bongo bilakeli wana ya kokola nde yango esali ete na mutuna ye botuni biso moto afingi tata moto acholi bokoko moto abengi bokoko lien akeye pa paster atie loboko mpona kolongola lien wana eske esalamaka ndeko ndombele na kati ya mabele ya Congo mpe bongo ya Afrique en général maye wana esalama mingi bandeko na biso bayindo bakei na eteni ya église christianisme to bamosusu bakei na islam po ete kuna bazwa mapamboli po ete kuna balongola bilakeli oyo bakoko na bango batikela bango ndenge bango balobaka me kobanda kaka 1491 oyo christianisme ekota awa na kati ya mabele ya Afrique ti tokoma lelo en 2017 to tokoti déjà 2018 bayindo baza kaka na bilakeli bayindo baza kaka na bilakeli pamba te mapamboli eza te soki ya solo ndeko wana bandeko na biso bayindo bakina kokata bango balie epai ya bapaster ndeko ndombele mbele lelo oyo mabele ya Afrique mpe bongo Congo ezoleka na malédiction oyo eza te na kati ya Congo pasi mpe kolela oyo eza na kati ya Congo soki ya solo bilakeli esilaka epai ya bapaster esilaka na christianisme lelo toloba Congo elingi ezala premier pays béni premier pays ya mapamboli na kati ya mokili mobimba pamba te Yesu azala awa na Congo te mais Congo ezosepela Yesu koleka kutu esika Yesu awuta moni Congo eza pays oyo bacivilize yango na babelge me na bafrançais te mais Congo ezali pays oyo elobaka français bien koleka bapays mosusu oyo eza civilize epai ya bafrançais mais
tala siko konga na bomo physique kolela pasi minyoko zo siko congolais soka kenda ba mboka mususu ba qualifier ka congolais ni mais congolais dans le premier christianisé dans le monde mais dans le premier muto alelaka na monde nisika wana tokoloba mapamboli nisika wana tokoloba balien elongwa nisika wana tokoloba ete bilakeli ya bakoko bapaster balongola yango ikelele bayindo bakongolais bazoleka na malédiction po ete bafinga kiboyindo lokola bakongolais bafingaki boyindo nde yango nde tozomona bilelo oyo eza na kati ya mboka ya Congo mpe bongo na mboka ya Afrika yango omoni lelo oyo conscience ya bayindo olie esala ndenge conscience esalaka kasi conscience ya bayindo ezosala te ndenge conscience esalaka donc moyindo aza na facilité bakoya koloba na ye ke ndeko na ye aza mabe andimi avérité te andimi mpe abomi ndeko na ye nsima bambula nde akomona ete asalaki erreur abomaki ndeko donc ndenge bake congolais lokola babengi ye mondimi depuis oyo nyonso bakoloba nde akosala nini akondima moni parce que ntango christianisme ye ekomisi bacongolais bandimi mais ntango bokoko na biso ezalaki bakoko na biso bayebaki ete bango bazali basosoli mpe babomi na kati ya mokili ya mosuli mais ntango christianisme ye nde ememi bango bandimi yango omoni ete bayindo moto akoki kozwa kaka memi na réseaux sociaux asali kaka mwa foto moko boye apiblie bato nyonso bayambi bamoni eloko wana solo batingo mpe na bitu na bango donc bayindo bakomi kondima mindimela nde bongo mindele abandi komanipule bayindo yango omoni lelo oyo pasi mpe bilakeli eza kati na bayindo yango tomonaki lelo ndeko Ndombele tomonaki ete lokola bayindo baza komiyeba lisusu te baza kokanisa lisusu te esika nini bakomi mpe nini bakosala mpona bazwa mapamboli lokola Mfumukimanga alakaki ete yango ete bokonzi ya Mfumukimanga eya kofanda na kati ya mabele ya Congo esengeli motangisa ya mpona bakotangisa siku ya semono anza oyo babengi loi de création yango tomonaki ndeko Ndombele lelo lokola ezali bayindo baza na poso ya koyeba ete ndenge nini bakozwa mapamboli ndenge nini bakozala malamu na molimo mpe ndenge nini bakozala malamu na kati ya mabele na bango oyo bakoko batikela bango mabele ya Afrique yango tomonaki lelo tosimba lisusu cre mpona totangisa bandeko na biso bayindo bacomprendre bomoi na bango ndenge nini oyo yango etambolaka mpe bomoi na bango bazalaka na yango ndenge nini na ntango bakoko na biso parce que soki bazwi période ya bakoko na biso tozwi na période biso tozali bokeseni ezali na bende période parce que na ntango bakoko na biso bilenge bazalaka bamama bazalaka kompe batata bazalaka na mokuse baboti bazalaka na bilenge bazalaka mais baboti ya bakoko na biso na ntango wana bakanisaka ndenge te lelo baboti ya lelo bazokanisa bilenge ya ntango wana bakanisaki ndenge te lelo bilenge ya lelo ezokanisa soki tolobi ya lelo lokola ezali oyo eza eleko biso nyonso tozali bilenge ya lelo ndenge tokote koleka na suka mbula ya baposo pembe babanzi bilenge bamikotisaki na komela bawiski komela masanga ya makasi mpe baboti bamonaki ete mokolo suka na bomoi na bango yango wana bazwa mbongo nyonso basala nango basala nini basilisa mpo ete mokolo wana eza mokolo ya suka eske ebalani na baboti oyo bazalaka na ntango oyo boyokani ezalaki na nzamba bakoko na biso eske ebalani na bilengo bazalaka na ntango oyo boyokani ezalaka na nzamba bakoko na biso na bandi eza bongo nde na ntina wana nalobi ete lelo nde bayindo bakoyekola ndenge nini bakoko bazalaki ndenge nini biso tozali mpe ndenge nini efenge tokokosala mpo tozozonga ndenge bakoko bazalaki matondo bandeko balandi wana ezalaki bongo kotalisa na mwa président to introduction ya Ngunza Manoka kasi lokola balengeli bongo mwa eteli ya botalisi tokenda sika totala po sujet na biso c'est trop complexe soko tokofata nkota ya bapaya bato bayebi te mbaleleki tosololaki kaka be awa na Ngunza Manoka lwa karma maye moto akosalaka na bomoi na ye kofuta makalolenge kani lelo tolingaki bato bo comprendre tango tozali kosala bambeba wana ezali kolatisa bomoi ya bato kilo wana ekolongwaka lolenge kani na losambo na pardon ekolongwaka lolenge kani
topesi esika na ngunza manoka pona mwa eteni ya butangi bongo tokozonga lisusu na mesa ya mosala po ya kokoba pe kosukisa manaka na biso tolani matondo mingi bandeko ndenge tolobaki ete tokomeka koyeba bomoi ya bakoko na biso na bomoi na biso bai toza lelo pe nini tokokosala mpona bomoi na biso ezali koya nsima ya mikolo lelo tokolobela mingi bomoi na nzela ya losambo na nzela ya losambo pamba te bayindo basambelaka bayindo babelelaka nzambe wuta ndela lakisa bango nzambe bango bakoma kobelela nzambe ndenge oyo ndela lakisaki bango koganga kokota bagene epriere kosala nyonso bakosala mais epai ya bayindo bomoi ebongolaka te etikala kaka bongo soki lelo moyindo azwi sapato asepeli nsima ya mikolo azozwa lisusu te amoni yango ndoki ake koluka paster to sango po ete sango apa kopambola ye alongola bizaleli wana yango lelo tomonaki ete bayindo bayekola bomoi ya nzela losambo mpenza ezali nini epai na bomoi ya moto ndenge nini moto akozala vis-à-vis na vie physique mpe bongo vie na ye spirituelle nzokande tokomeka mwa moke kozonga kala mpona nini kozonga kala parceke kala eza ntango ya bakoko na biso ntango ya bakoko mpo nini tolobi ntango ya bakoko po ete ntango oyo ya bakoko eza référence mpo na biso po ete bakoko balobaka yambo okende liboso ifetala nsima biso bayindo yambo tokóma na bilakeli oyo lelo tokóma na yango bamboka na biso pasi bamboka na biso kolela bamboka na biso kokelela bamboka na biso kozanga bayindo kolela ntango nyonso kokelela kozanga oyo lelo ekomisi biso ntina niveau ya koluka kosalaka basoulèvement mpona koluka ndenge nini ya kobongisa bomoi na biso nzoka nde tozonga nsima te mpona toyeba ete nini oyo bakoko na biso bazalaka lolenge nini bakoko na biso bazalaka na tata oyo akeli likolo na se mpe bakoko na biso bavivaka ndenge nini sikoyo biso tokomi wapi nzoka nde na ntango bakoko na biso tokokende mingi na ndakisa to bongo exemple soki na kati ya ndako eza compose na tata na mama tozwi sikoyo tata lokola mama mpe azali tozwi mama akite mobimba ye mama nzoka na kati ya ndako soki tata azali mama azali na banzi po ete babenga ndako wana libota siki esengeli mpe bana bazala na ntango ya bakoko na biso tata azalaka mama azalaka mpe bana bazalaka nde yango esalaka libota ya bakoko oyo eboti mabota nyonso oyo lelo biso tozali sikoyo soki na kati ya ndako oyo ozali tata oyo ya bino azali mozwi tata oyo ya bino azali malamu tata oyo ya bino azali peto soki tata azali mozwi tata azali malamu tata azali peto elingi oloba ke mama ye mpe akozala mozwi ndenge mobali na ye azali mama akozala malamu ndenge mobali na ye azali mpe bongo mama akozala peto ndenge mobali na ye azali sikoyo lokola mama mpe azali lolenge moko akokani na lolenge tata azali bana mpe bakolanda kaka lolenge oyo baboti na bango bazali bana bakozala mozwi
ndenge baboti na ndenge mama na bango azali bana bakozala malamu ndenge mama na bango azali pe bana bakozala peto ndenge mama na bango azali elingo lobake tangu libota oyo tata azali mozwi azali malamu azali peto mama azali mozwi azali malamu azali peto bana bazali bazwi bazali malamu bazali pete seke boyokani ezali entre tata na mama pe bongo boyokani ezali entre mama na bana seke libota oyo eza libota ya mapamboli libota ya malamu libota ya bozwi mpo pamba te eza libota oyo boyokani ya malonga ezali toye sikoyo awa tozwi libota oyo ya lelo toye epai ya tata tata azali kaka ndenge oyo awa azali mozwi tata azali malamu tata azali peto toye epai ya mama mama pe awa azali mozwi azali malamu azali pe peto toye sikoyo epai ya bana awa toye koremarke esika oyo tata to mama bazali bazwi bana mwana azali mobola esika oyo tata mama azali malamu bana bazali mabe esika oyo tata to mama azali peto bana bazali bosoto sikoyo awa toye komona nini tata na mama relation ezali kasi mama na bana relation eza te donc ngoyo bake mama na bana relation eza ya kokata soki sikoyo tokei koyeba mpo na nini relation oyo ya bana na baboti eza ya kokatana na banzi tokomona bambeba eza mingi epai ya bana seki bana wana bata bateti seki bana wana batosaka baboti te seki bana wana bayokelaka baboti te yango moni relation eza ya nini eza ya kokatana nde bongo oyo ezalaki ndakisa oyo topesaki mpona emema biso na compréhension oyo sikoyo na ntango ya bakoko na biso basambelaka nzambe ya bakoko na biso wamba pungutuleni nzambe ya bakoko na biso yango bakoko basambelaka na ntango wana bakoko na biso bazalaka na mapamboli mpo ete na eleko wana bakoko na biso batongaka bokonzi ya katsopa batongaka bokonzi ya ngipiti batongaka bokonzi ya mpeve batongaka bokonzi ya kongo donc ngolo bakei royaume kongo donc bakoko na biso na bokonzi wana nyonso batongaka baroyaume na nyonso batongaka ezalaka très puissant parce que na ntango wana afrique unité civilisaka monde na ntango oyo afrique civilisaka monde elingo bake bakoko na biso bazalaka bazwi bazalaka malamu bazalaka peto elingo bake lokola bakoko na biso bazalaka bazwi bazalaka malamu bazalaka peto elingo lobake lolenge misato wana ezali lolenge ye tata mokeli azalelaka nde na yango tokozonga awa esika tokomaki tata nde mbala oyo tokokoma sikoyo nani tata mokeli mpona compréhension sikoyo ya bato tata mokeli esika oyo tokomaki mama nde tokoya kokoma kapita donc so tobi kapita engoloba tokoya koexplike nsima esika oyo tokomaki bana tokomi sikoyo moyindo pe bongo awa pe awa sikoyo toye awa na ntango bakoko na biso tata mokeli to nzambe oyo ateli likolo na se azalaki mozwi pasi nzambe azalaka kaka mozwi azalaki malamu po ete nzambe azalaka kaka malamu azalaki bopeto po ete nzambe azalaki bopeto lokola ye azalaki mozwi malamu pe peto
nzamba bakoko na biso oyo tolobi kapita parce que ye wana ne nzamba bakoko na biso donc fumwamba pungu tuleni oyo bakoko na biso babelelaki ye mpe azali mozwi azali malamu azali peto lokola ye mpe azali mozwi azali malamu peto yango tomonaka na ntango ya bakoko na biso bazalaki bazwi bazalaki malamu bazalaki mpe peto nde yango esalaki ete na eleko ya bakoko na biso basalaki baroyaume ya bokasi mpe bongo ya puissance oyo balakisaki kibozwi ya kapita na bango oyo balakisaki kibolamu ya kapita na bango oyo balakisaki bopeto ya kapita na bango yango esalaki ete baloposo mosusu bayaki kokota bowumbu epai na biso wana eleko ya kala na eleko biso tozali nde toye awa sikoyo tata mokeli atikeli kaka kozala mozwi malamu bopeto kapita na biso fumuwamba pungutulendo atikeli kaka kozala mozwi malamu peto kasi ntango toye epai na biso bayindo nde bayindo bakomi babola nde bayindo bakomi mabe nde bayindo bakomi bosoto na banzi soki obandika kotambola na kati ya ville baville nyonso ya bayindo soko omoni fulu te soko okangi soyi te okangi zolo te soko obwaki soyi te soki salite te soki nini te wana nyonso eza bosoto soko oyo epai ya bayindo okoya oremake bayindo boye moyindo azomonana azali mabe yango moni ifo atia meshe na motu ifo apakola mpona tela ifo apakola babiloko botiaka na elongi wana oyo basi batiaka ifo atia manzaka ya milai ifo asala nyonso mpona bato bamona ye akomi nani akomi malamu soki oyo epai ya bayindo oyo kokuta moyindo azali kaka bilelalela moyindo akelelaka na ye kaka moyindo azanga na ye eske mpenza nzambe ya bakoko na biso azali lolenge moko na ndenge bayindo bazali nde mpo interrogation yango wana nde esika oyo tokoloba ete bayindo baza na mapamboli eske si tomona chinois apakoli mpona tela koma nani soki bango bazalaka pembe to bazalaka rouge to bazalaka jaune ese chinois déjà apakola mwindu mpona koma mwindu ese chinois déjà apakola atia bamanzaka mpona koma ndenge atiaka ese chinois azala na posa bato balula ye to biso tosepelaka na chinois lolenge kaka ye moko asali nini azali pamba te bachinois baza na boyokani na nzamba bakoko na biso sikoyo relation na nzamba bakoko na biso esala nini ekatana nde yango tozomona ete moyindo aza mobola moyindo azali mabe moyindo azali bosoto nde lokola tomoni bizaleli wana esengeli na biso tolonga na etape oyo ya lelo po ete tokóma sikoyo na etape sikoyo ya bosomi donc etape ya malamu nde bongo sikoyo mpona tolonga na etape oyo toya na etape oyo lokola awa topesaki boyokani na nzamba bakoko na biso ekatanaki esengeli tokoka koyeba sikoyo eloko nini ekatisaka boyokani na nzamba bakoko na biso nde tokoya komona boye bana oyo bazangaki kotosa tata na bango bana oyo bazalaki kofinga tata na bango kotola tata na bango mais eloko efingisaki bango tata eloko etolisaki bango tata eloko eyinisaki bango tata po ete bana oyo bakendaki kolanda bizaleli ya bana mosusu donc tokoma awa mindele nzoka nde mindele bango mpe bazali na kapita na bango mama na bango mindele bango mpe bazala na relation na nani na tata moke nzoka kapita ya bamindele ye wana nde yawe ye mpe yawe aza mozwi aza malamu aza peto tata mokeli mpe azala kaka mozwi aza malamu aza peto mindele kuna mpe baza bazwi baza malamu baza peto siko biso toitiki tata na biso tofingi tata na biso tokei kolanda bizaleli oyo ya bamindele nde tomemi yango awa nde bizaleli wana nde yango ekokomisa biso babola tobanda kosala nini kokenda kosengaka epai ya banani epai ya bamindele nde bizaleli wana ekokomisa biso mabe lolobake tokomona loposo na biso eza nini eza mabe ifo topakola tokóma loposo moko na banani
na mindele nde bizaleli wana ekomisa biso bosoto parce ntango yo pakoli ndenge tata mokelakelaki yo naturel ntango yo tie tioko oyini na loposo na yo ntango oyini loposo na yo okovivre na baconséquence oyo eza seri naturel na kati ya loposo na yo donc ntango opakoli nde oluka loposo na eza biso makasi te ndenge tata mokelakelaki yango ekobelaka maladi yango omona bato bazobela mingi bacancer bamaladi ebele meme kolia ntango ozolia te ndenge bakoko no baliaki ekopesa yo mpe lisusu nini maladi yango omona bamyobe bakiste bapandicite bamaladi ebele ti lelo ekomi ntina niveau akobela bambasu donc ebele oyo ekoteli biso mpo ete totiki bonzambe oyo ya biso tokei kolanda bonzambe ya bapaya parce que oyo kapita na bango azali kopesa bango eza ya biso te kasi eza ya banani ya bango biso soki toza na mposa tolia malamu tomela malamu ifo toya epai ya mama na biso oyo azali kapita na biso umutulemba nde na ntina yango lokola totolaki lokola tofingaki lokola tolobaki mabe na kapita na biso ndenge olobaki ntango yo okotaki na bonzambe ya bapaya okendaki kokomisa yawe oyo na bonzambe awa ofingaki oyo ya biso aza nani aza satana mabele emela ye akufa aza nzamba balie aza oyoba oloba oyemba meme yango na nzembo ke nzambe oyo ya bakoko na biso azalaki mabe nzoko obosani ke nzambe wana bakoko nde moto akomisaka biso grande puissance na periode ya kala nde siko ntango yo ofingi otyoli nde siko ekotinda na yo il faut koluka kosala réparation na kapita na bino ndenge moko bana oyo bafingi batyoli tata na bango na mama na bango ntango bamoni ke basalaki mabe baza sikoyo na mposa bazongela tata na bango eloko ya liboso bakosala nini ifo bakende kosenga bolimbisi na tata na bango alimbisa bango na bambeba oyo bango basalaki alimbisa bango na ndenge bango bafingaki alimbisa bango na oyo nyonso bango basalaki nde sikoyo ntango ekokoma epai ya tata to epai ya mama ntango akoyoka bolimbisi ya bana epai ya mama akobana kotala soki ya solo mpena bana wana basali nini babongwani donc akoyoka bolimbisi me akoluka yeba eske bana yango babongwani to babongwani te epai na bino sikoyo bana ifo boluka kosala makambo oyo kobanda kosepelisa sikoyo banani baboti na bino oyo kopuse baboti na bino bamona ke bana oyo ya solo basali nini babongwani nde na yango babengi sikoyo esengeli tokota na bomoi ya sika par rapport à nini tozongi awa bomoi oyo bakoko na biso bazalaka na yango ezalaka bomoi ya malamu oyo ekomisaka bango bagrande puissant oyo basalaka babokonzi ya mpv oyo basalaka royaume ya Congo oyo basalaka royaume ya Kachopa oyo basalaka royaume ngipiti bomoi wana ezalaki malamu oyo bana oyo babungisaki oyo génération ya lelo tobungisaki nde bomoi wana lokola tobungisaki bomoi wana ntango tozozongela bomoi na biso oyo wana tokobenga yango bomoi bwa sika parce que na génération wana boyebi yango te ndenge yango esala nini ezalelaki yango babengi bomoi ya sika mais eza ya sika te ezalaka bomoi oyo ezalaka nini kala ndenge bakoko na biso bazalaki na yango nde bomoi wana yango toluka tozongela yango donc elingo bake bomoi oyo esepelisaka nzamba bakoko na biso oyo esalaka ete nzambe bakoko na biso apesa mapamboli oyo esalaka ete bayindo bakoma bazala bazwi na periode wana bomoi wana mpe efesala nini ifezoba nde yango mpona kozongisa yango bazopesa baosenga na biso baprincipe tolanda baprincipe mibeko wana parce so tolandi baprincipe wana totamboli na baprincipe wana nde yango moto ekozongisa biso na boyokani oyo ezalaka awa nde principe yango eza nini ya liboso basengi na biso tokota na bomoi ya losambo donc tobanda kosengaka bolimbisi na nani bolimbisi na bakoko na biso na nzambe bakoko na biso pamba te tofingaka ye totyolaka ye donc ndeko oyo esika ozali olandaka ngunza manoka yambo ya mangunza manoka emso ofingaka otyolaka nani yango so azoleka wana banani yango so baoloba makambo bokoko banani yango so baoloba makambo bokoko ofingaka otyolaka le temps ko olandaki yango mingi nde yango sosoli te ifo tozongela sikoyo na nzambe bakoko na biso kasi obosani ofingaki obosani otyolaki soki yo ofingaka te otyolaka te bana na yo bakoko na yo na bafingaka batyolaka soki bakoko wana bafingaka te na génération eleki bakoko ya bakoko na yo
basoutenaka kutu bonzambe oyo ya bapaya oyo yo botami na makila na bango ils ont pour ça que ça la réparation na bango parce que yango mutu ezosala ke makambo na yo nyonso kosala ebonga te misala na yo nyonso yo koluka okokisama te pamba te oza na makila ya bilakeli oyo bakoko no babomba esika babomba ya kimpavita koko no azalaka esika batumbaka ya kimpavita koko no azalaka esika bakata ya vitakanga mutu koko no azalaka siko koko no kuta zwaka kutu likanisi ya kolia mbongo wana bapesaka mpona baboma ya vitakanga siko yo botami na génération na yo oza na bilakeli ya mabe maloba oyo ya kimpavita alobaka na konyonga ntango azokufa ebetaki yo maloba oyo ya vitakanga alobaka ya konyonga ntango bazokata ye mutu ebetaki yo ntango yo oye na génération oza kobima directement koko oyo azalaki na libebi wana nde sikoyo il faut kosala réparation na yango ntango nyonso esika nyonso bozali yambo yo senga baposa na yo il faut kosengaka nanu bolimbisi senga bolimbisi na nzamba bakoko na biso bakwa kolimbisa biso senga bolimbisi na nzamba bakoko na biso bakwa kolimbisa bakoko na bino senga bolimbisi na nzamba bakoko bakwa kolimbisa bino pe ba génération na bino kolandela oyo ni bosalaka na kofinga kotola bakoko kofinga kotola fumuki mbango kofinga kotola nzamba bakoko na biso tangu yo ozokokisa bongo ingolo baki okokisa premier principe oyo lobike esengeli tokota na bongo ya tela losambo ya kosambela ya kosengaka mingi bolimbisi yango ezali premier principe deuxième principe wana sikoyo mpona tokota na bosomi na mokili na biso boyokani oyo bakoko na biso bazali ndenge ezonga na deuxième principe baloni so boye na ntango yo ozali kosenga bolimbisi na ntango yo ozali kosenga na nzamba bakoko na biso esengeli mpe opetola biye biso yo ozalaki na nzela elongo bani te donc esengeli na yo opetola biye biso yo ozalaki na nzela elongo bani te na lolenge kani tokoya boye mama oyo to tata oyo ndenge oyo atambolelaka asalaka na bakompani ntango asalaka na kompani abetaka porte na kompani ingoloba ayibaka ezala koyiba te ezala koyiba na kompani te mais akendaki koyiba epai bavoisin ayibaka epai ya bato asalaka boye azongisaka boye mbongo oyo ayibaki wana yango asumbelaki yango elamba yango asombelaki yango télévision yango asombelaki yango soulier yango asombelaki yango biye biso oyo ezalaka na ndako mais ntango yo sikoyo okei ozali kosenga bolimbisi ya ndamba bakoko na yo akoka kolimbisa yo de tant que télévision oyo osombaki na mbongo ya malonga te eza na kati ya ndako na yo directement bolimbisi na yo ozali kosenga moye komi epai ya tata okeni likolo na se ezali te parce que eloko ezokanga yo eza nini ezali elamba oyo osombaki ezali télévision oyo osombaki ezali eloko oyo oyibaki nde yango tozofrene losambo na yo moye komi epai ya bakoko na biso ezaki nde balobi esengi kopetola yango mingi baloba ngunza okopetola yango ndenge nini matondo mingi ozwi valeur ya elamba oyo olataki valeur na yango elamba oyo oyibaki valeur na yango tefe oyo osombaki valeur na yango ntango ozwi valeur na yango otali odi na religion africaine religion ya bokoko na biso bazotonga mongo kongo toza na mposa tosalela fumuki mbango temple na bonzamba bakoko na biso esengeli totonga bakilongo ya bayindo te nga naluka nsima te nga naluka boye na mbongo oyo napesa mpona batonga mongo kongo na mbongo oyo napesa mpona batonga mosala ya bakoko nde wana nde opetoli kizungilila na yo parce que balobi malamu na principe yana mibale ntango yo ozali kosenga bolimbisi esengeli mpe opetola biye biso yo ozwaki na nzela elongo bani te nde okopetola yo na lolenge wana na principe na biso ya misato principe oyo ya misato balobi na biso ete esengeli na biso tozala makombe mpona bokebisi efuteli ya mbano na etamboli ya mwasi to mobali yambo ya libala awa bazosenga na biso tozala makombe mpona bokebisi efuteli ya mbano na etamboli ya mwasi mobali yambo ya libala baoloba na biso tozala makombe mpona tokebela efuteli ya mbano tozala makombe mpona tokebela efuteli ya mbano tata mama na banzi otambola mpe ntango yo moko ozalaka bayebisaka yo boye balobi na yo boye koka wana yo ozali komona azali
azali mabe bilateli ya mabe moto esali koka na boye bayebisaka yo mwasi wana oyo abotaka bana bakufaka ezaleli ya mabe eza balien ya bokoko bayebisa yo moto aliboma na yo ozali komona ezali balien ya bokoko nzoka nde obosanaki boye efuteli ya mbando ezali nini tozwa tata oyo na mama oyo tuta mama boye mpo bato basusu bakomprendre tata oyo na mama oyo tata oyo na bomoi na ye ndenge atambolaki abimaka to azwaka basi zomi to 10 na basi zomi oyo azwaka na kati ya libala soki mobali basangani na mwasi bakomaka eloko moko par rapport à nini mwasi wana oyo osangani na ye pe azalaki na mibali na ye oyo azwaki yango bokoma na yo mibali nyonso oyo asanganaki na bango bakomaki eloko moko na ndenge nini mobali wana so aza na ezaleli na molimo ya mabe ya kindoki ya kimoyibi ya kindumba ntango yo osangani na ye bokaboli milimo wana yo pozwi ya yo opesi epa na ye ye mpe azwi ya ye apesi epa na yo soki yo mobali wana azalaki na milimo 10 yo pozwi combien soki yo ozalaki nango te okomi mango na 10 ye mpe atikali na 10 ndenge kosala ke na basi nyonso oyo mobali oyo alingaki lokola bazalaki 10 ya kokoma ke ntango mwasi wana siko aye kokutana na ye mobali oyo aye kokuta ye mobali ye mpe azalaki na charge na 20 charge na oyo mwasi wana ye alingaki mwasi wana mpe azalaki na 80 charge nde osala ke mobali wana ntango basangani na mwasi mobali wana aye kokoma na 100 charge donc 100 milimo ya mabe oyo balakelama na basi oyo ye azwaki na oyo ye moko abotamaki na yango mwasi oyo ye mpe ntango ndenge abimaka akutana ye na mibali ebele mibali wana aye koretrouve aye ozala na 150 charge siko mobali oyo amoni te natamboli mpe mingi nasali mpe biyenga mingi nasali kindumba mingi nasali mobulu mingi age ezopusana siko naluka nafanda mpo naluka nasala nini nabala nazwa mwasi nabala nde ntango oyo azwi serie ya libala nzoka ye moko asobosana si le plan spirituel aza na basa esprit oyo eza koincarne kati na ye ntango akokolinga mwasi oyo aza na 150 babandi kobota bana nyonso bango bakobotama na milimo oyo bango bazali na yango ndenge okosalaki oboti mwana mosusu oboti azotungisa yo kaka soki suka sanze ekomi mwana bandi kobela oboti mwana mosusu mutala mutu munene oyo kala toya kobenga kisimbi oboti eza kisimbi te eza bacharge te oboti mwana mosusu makolo mikuse mwana nazo azotambola babenge pikime me pikime yango bazalaka bongo te mwana batala likolo moke awa de mwana bacharge oboti mwana mosusu bana wana ezalaka kaka soki kaka akomi kaka na 15 ans kindumba na leka kosakana te aoyeloba mibali na kati ya ndako oloba boye mwaye te nde obandi koloba nzambe ndenge nini nde bana wana yango bokendana na bango soki epai bapaster batiela bango loboko basambela bango me bana bachangeaka kaka te bachangeaka te mpo na nini etamboli ya yo tata ne etamboli ya mama nde yango esali ke mabele ya bayindo eboti bana mituru malamu te mpo na nini parceke baefuteli ya mbano tozovivre ya baefuteli ya mbano soki lelo bomona basango bakomi kotilize bashegi banini mpona desode bayebi ke tellement mundele ayebi tellement akotisa milimo wana na kati ya bayindo oyo boyokaka lisolo tobeta oyo boyebi bino nyonso ke eza na 3000 congolais babalisaka bango 3000 portugais moni mundele ntango azwaka bango akoki kobalisa bango 3000 portugais ayebaki basi wana oyo bazalaki baportugais wana bazalaki na milimo ya mabe ntango basangisi bango na ya biso bazwi milimo wape basali batransmettre yango epai ya bayindo siko bayindo wana ntango sikoyo bakomi kobalana entre bango na bango nde yango ekosala ete bayindo sikoyo bakomi kobota bana oyo baza na milimo oyo ezalaka te na ntango ya bokonzi na biso awa moni bana wana bakobota na milimo ezalaki na ntango ya bokonzi na biso nde na yango esengeli na biso sikoyo bayindo na baprincipe oyo misato il faut na biso totambola na yango makasi kolandela période oyo tosali nini tokomi sikoyo na baye oyo bazalaki deya baboti bana baderangeaka bango si baboti bana baderangeaka bango
nde bayewana ezosenga mingi na bango baluka kosala réparation ya bana wana. Réparation ya bana wana eza nini? Musala oyo ya mfumu kimbangu, musala oyo ya nzamba bakoko yo moboti ka osala yango na botosi, luko sunga yango na botosi, sengaka bolimbisi ntango nyonso nde bongo ekopesa sikoyo motema mawa epai ya nzamba bakoko na biso mpona ya kolongola sikoyo milimo wana oyo mwana na yo abotami na yango po ete mwana abotama azonga normal. Nde tata mama ntina na yango tomonaki mokolo mwa lelo totangisa to toexplike bino bomo eda losambo de soki lelo bozoremarke kati na bayindo bashege bakomi mingi, banzozo de komi mingi, bato bazoyoka lisusu te, mito eza mabanga pamba te milimo oyo mabala ekotisi na kati ya bandako parce que lelo ekoma na ntango bakoko nyonso ezalaka mwasi mpona bala ifo mwasi wana azala na moseka. Mi lelo ekoma okozwa mwasi amoseka wapi okokuta esi basala nini babebisa siko mutu bato baleka wana nde batika milimo mabe epai ya mwasi wana. Siko to yo bana kobota eske bana na yo zobota bana baza bana na yo te bafe mwana liboso yo obotaki aza mwana oyo awuti na milimo oyo yango yo moko olobaki na papa nakolaka boye te me ndenge nini mwana azokola boye. Donc ezali banotion de charge oyo yo mpe mama oloba yo ozoloba na ndenge wana ke biso papa azwanga moseka te me mama papa mpe ndenge azalaki mpe charte te ye mpe ntango abotamaki aza mpe na mibasi oyo yasala ye nini azwaki soki obi totala tous les deux côtés boloba te mbunza manuka ye kobebisaka mabala te enge olobake consommer mabe oyo esi esalamaki tata mpe akonsome babe oyo asala nini asalaki me bosala baréparation mpona tozonga mpe to ndenge tata mokeli akambelaka biso ya momundela kwa koya na banzi mpona lelo mai tobongisaki mpona toteya bino yango wana matondo mingi matondo bandeko balandi matondo na ngunza manoka matomina c'est vrai tomoni ntango mosusu pression ya ngonga na bandeko na biso ya technique makambo mazalaki mike oyo toyebi ke na bandeko balandi batikali na mwa ba zone d'ombre soko tokoloba yango lolenge wana kasi tomeseni koloba etando ezengonga soko bososoleze penza malamu te bokomela biso tokokomela ngunza na nzela na bango ya WhatsApp bokomela pe biso tokoyeba kojonga lisusu mpo ya kopusa mayele ya masolo na biso ngunza tokomi penza kobenda suka ya manaka na biso me tango botalisi kilo ya tata kilo ya mama milimo yo mama abimaki na ngo bisiko auti milimo yo tata autaki na ngome mariage wana ezalaki benite balatisaki alliance sango atiaki losango bongo ndenge nini esika bato baleki epai ya nzambe bakenda lisusu bano bazali kouta na bango na bosantu nyonso epai ya nzambe baya babotama bakuta lisusu kilo wana lolenge bolimo matondo mingi ndeko ndombele na mutuna ebotuni biso soki tata mokeli abongolaka mutu na banzi mbele réparation ezalaka te soki tata mokeli na répété soki tata mokeli abongolaka mutu lingolo bake mutu azalaka na mabe akomi bango na malamu wana mbele réparation ezalaka te wana ngai ezalaka kaka na ntango oyo bokomi na ngonga esengeli bozongela nzamba bakoko bolika tosongi nzamba bakoko bamomaka miso esaleli échange bongi mais soki tata mokeli ata processus engolo bake réparation omoni soki bana Israël na ntango oyo Moïse ayaki kolibere bango na kati ya Egypte ayebisa bango ke sikoyo tozongela nzamba bakoko bango mpo bakomi bango kuna na terre promise na bango mbele batambolaka te désert mais ntango batambolaka désert ezalaka façon ya koloba ke réparation oyo basalaka eloko oyo elekili réparation na bomoi ya mutu eza te yango moni esika na oloba esika tolobaka mingi na bapoliticien na bareligieux basoi-disant basali ya nzambe toyebisaka bango ke oyo bino bozali kosala bokofuta yango soki yofuti te bana bango bakosala nini
kofuta yango koyeba bonzambe ndeko Ndombele eza malamu parce que eyebana kokonduire yo ya kotala baacte ya mabe oyo opoza mpo nosalelaka yango baacte ya malamu mpo nesala réparation ya baacte ya mabe oyo opoza omoni biso bayindo tozoparcourir période moko ya makasi parce que Fumuki Mbangu atelemi na 1921 nzoka nde Tata Ndombele na 1921 ezalaki période oyo biso bayindo tosilisaki nyongo ya 430 ans tonyongola eba na Israel mais ekosala ete Fumuki Mbangu abundi mpo ete tokende kozwa bosomi na 1960 taleka de 51 ti 60 mpona tokozwa so bosomi 40 ans nzoka 40 ans wana oyo biso osalaki mpo tozwa bosomi ekobalana lisusu na 40 ans oyo bana Israeli bazwaki ta ya kolonga na Israel na Egypte mpo bakende wapi na terre promise donc tofuti lisusu na 40 ans wana epai ya Nzambe réparation ezalaka na ntina ozwi sete obeti na ntiete ya manga erumeli sete wana na kati ya ntiete ya manga eruye ntiete ya manga ntango manga ekobotama omona mpe manga ekobotama na bato wana lingolo baki esika yo okotisaki sete obebisaki il faut sala nini il faut bongisa sinon te défaut wana etikali na génération ya bagénération ya mokokoli wana ya manga ntango obana kolona nini manga wana epai ya tata mokili azar ezalaka nyonso ezalaka yango moni epai ya bayindo baza na tout ya kosala baréparation meme basango bazosala bapotopoto mpona kobomba te biso tozoluka bolamu mpona bayindo tosala bamarshe po ete bayindo babika nzoka bango nde banyokolaki bayindo donc baomona danger moko ezoya bayindo bazokende na ngonga oyo efali réveille balamuka mpona batia sikoyo bakondane baacte nyonso mabe esalama ezo basango baomonake bango mpe bazala kondane nzoka bazobosana ke na ngonga oyo tokomi soki bango bafe dénoncer ya mabe oyo mindele basalaka nde ezali dérivance ya makasi ekosala ete bana na bino baya kofuta babeba wana te oti lelo biso bayindo tobotami na kati ya boumbu me nzoka nde bakoko na biso awa bazalaki na boumbu te omoni siko me tobota na boumbu mpo ani parce que ezalaka ecertain mokolo moko oyo boumbu esalaki nini ekotaki lokola boumbu ekotaki ekozala mpe mokolo moko oyo boumbu ekosala nini ekobima matondo Ngunza Manoka na ndenge bofungolelaki biso ekuke mokolo mwa lelo matondo na bandeko banso bozwi libaku ya kolanda biso ezalaki bongo masolo ya kokolisa lisusu moto ya kati ya kokolisa lisusu molimo kati na biso toyeba ntango nyonso tokosalaka bato mabe ntango nyonso tozali kolona mabe ntango olongolaki zimi moto amonaki te bokoma kobenga yango liyandi ingeta meze moto bomi l'homme propose Dieu dispose Dieu aussi propose l'homme dispose molimo wana yo bomi mwana wana yaki asala nini okanisi ezali kaka pamba etikali kaka bongo eleki nango tokozonga po ya kokoba sujet ye na Ngunza Manoka po tokolikia makambo mazalaki miiki oyo esengelaki na bango koloba kasi mbeba ya ntango nde esali basilisa te Ngunza Manoka tokomi mpenza na suka na monite moko maloba ya bokabwani pe numero na bino ezali lisusu sika te kasi borapele kaka pour la répétition et la mère de science matono mingi ndeko Ndombele na bandi touti kotalisa bandeko na biso bayindo ndenge nini esengi na biso toka kosala réparation na bandi soki Fumuki Mbangu te mbele mateya boye tozwi yango te nde bongo na kosenga kaka na bayindo esika bozali ete bofungola mitema na bino po ete makambo ebele ye Fumuki Mbangu alaka oyo alobaki ete ntango oyo bayindo bakomiyeba nde bakosala bimuluka nde ntango yango esi ekoki yango bomoni boyebi ya bayindo oyo bakoko na biso bazalaka nango esi eye po ete bongola bayindo po ete bayindo basala maye oyo kokamusa sikoyo mokili soki boza na basuggestion boza na baye mingi maye totangi awa bomoniki boza na bituna ya kotuna bobengi biso na numero na biso 089
52 38 009 to boye kaka na page na biso bana ndingo media ki bokomi ba suggestion na bino to bongo na WhatsApp boko so biso moko ngunza pour ete to kwa boya na bino na mai oyo totangisi bino na mokolo malelo matondo bandeko balandi wana penza nde suka ya manaka na biso ya mokolo malelo tokolikia na eleko ye ezeli susu tango ya kofinga te eze tango ya kosombitini ya makanisi eze tango ya bosangisi bwa nyape mayele mabiso bayindo mondela longoli biso kibomoto ata ndenge barwande bautu na batuti bakokatanaka na mashete mondele na maye mauti koleka na kamwe na sapu na Kasai mondele botala esika tokomi mpasi pe mawa tomoni bandeko ya BDK bakoti na sima ya katolike mpo babimisa soi-disant monguna rwandais président Kabila ngunza manoka barobaki yango moto abomaki tata na yo akoki penza sheriri yo mwana wana ba développement na émission na biso ya analyse toko solola lolenge kani bato yonso ba combattre le président Kabila bakei dans les oubliettes kimi afumu kimbango balongo pe bankoko ezalo mabota mabino tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo moino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moino atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo Tokyo peki kolo bango, eba kinye, na bata